biso boy baluka botala voilà tous en acquis donc merci na komaki samedi déjà nazali na kata kin le même samedi on a tokutana déjà na les charismatiques Tchatumba Bishop hein Tchatumba déjà tozala qui passe déjà donc ba idéologie déjà salamaki boye baké en tout cas tu cherches ces amakambo ils ya kobeba parce que ba émission mikolo yo Tchatumba ba otala moi je te combine opération retour au pays toboyi ba congolais ba kufana ba mai toboyi na Maroc edinda bato bakufa bazoke ni Italie badinda bato bazoke ni Espagne badinda o bazoko so bato ke kuniza paradis poto eza paradis eza mboka galère paradis awa nazovana en face na ngai nazomona nzeta mbila nazomona ndika na nzeta mbila nazomona yango en face na ngai isa rouge elengi ya ra e botami Nzambe depuis Nzamba sali nzete wana ezo misamba ezaki bati engrais chimique tala depuis na vente na poto na toka kati tala vitamine C na D uti ya Nzambe ezo kota na nzoto na poto toka kati yango to kufa kana ba AVC mais a muto kin po kufa na AVC ça te pousse que mo izo beta ba nerf za chauffer nakini siko ba bando ba ku famille pour nzala ba tozo kufa ka bona ba souci ozo comprendre ba monike bokonzi o ezali ezope espoir te na mboka sikoyo bokonzi ya sika ezope faci vite il faut kobakisaka faci vite wana nde vitamine nyonso nde eza kuna vite wana ya soka nde eza na mystère yango nde secret no coach bandeko na ngai adeki benge aleki benge benga kosa Vital Kamerhe wakani ni king ala mariage wana bandi kunanga mariage wana depuis Congo ibanda depuis Lumumba mariage wana ni salamati bokono tu secreti na Kamerhe mariage wana siko chatu musikate si tous les promos que chatu maza musikate Nzambe na ngai mboka ngwele ni bandi kunanga na kosenga bidon boko fososo na ba maite mutu akufukongola kofusuna maite o azokende poto ateka lupango opération koteka mapango ya bapara na kine sili abu ya solo mapango etika ah mutu koteka solo lupango akende poto te kuzala susu te o famille sali réunion tobeleka bana bakende poto toteka lupango bakende makamo isili ekusala mususu te ekomi mapango nyonso batika tokomi ko restituer mapango nyonso etika matokomi kozongisa bakolo nango en tout cas opération ya hôtel mapango ici na Kinshasa Tchatumba yesa biso programme na biso to sa émission à 100 jours 100 jours to ça là tu participes qui na ba chantier mususu et tout donc to so bandango le na pourquoi toi annoncer ba le na poko bande kombo zala en direct à partir de 20h et à Paris débité que na kine na ko muto 00243 depuis na kola na nazwa code mboka degré boyité makambo se ko changer mais code mboka change kati la technique 0033 0041 na lemi na komiko 00243 tala et comme code on est comme prophétique code on est Lumumba kosa na kimbango to sala mboka tsiki na Kamerhe elengisa na mboko na depuis na kola na kira comme opposition les autres sala meeting bakangi batute gaz lacrymogène ezobeta bazotika la batunyo sobi pe Martin Fayulu ayaki finga ni ngolingi bakukanga yote critiquer ni bina Fayulu azobi na koleka Watanabe petit Watanabe osana diversité terrible puisque mon zo bina papa 56 ans 56 ans non 63 ans oui azobi lokola mwana kasavubu c'est pour vous dire que bandeko mboka isendengi Marlène Kasanga de moi Mamou de moi Betwao eh toza kata kini ya Tchatumba zobo manga wabi nani au caméra nani comment il s'appelle député na biso Martin Fayulu azara député national ya biso azara na kata maso na biso député asaka moko Fayulu Madidi député asaka moko Fayulu Madidi député asaka moko Fayulu Madidi babia bini lobi danger petit wata kokite petit wata na ipupa mutotuna kaloketo petit kokite puisque décrypé perwana biti kuna terrain ya Saint-Thérèse c'est wana tsuka sabandi boy boketo amekat oko kana Fayulu Madidi te oko kana yete petit boketo oko kate tangu Madidi bandi boy Madidi soka bandi boy oko kate ndeni boketo
akokoma didi moto azotondisa bastade kaka likolo danse aza na discours ya meeting te discours ya meeting ne aza nango te ka danse oh si abinaki te abandaki déjà va bata avion abetiki déjà signal abandaki sasa nazaka na danse aseka nazoyele bino meeting te discours te danse kaka aye mpe danse ebandi ne bandi mpe na suka bato bakendi kuna bamoni kaka danse programme eza te puisque au soulèvement populaire bakosaka bino na kini na poto soulèvement populaire ekotikala kosala na Congo te écoute pour les awa tozala baluba okitaka soulèvement est-ce que salami bakosi bino bokodoka mutu soulèvement ekozala te ekobanda wapi pour soulèvement ebanda il faut baluba basangana bakongo basangana bangana basangana basoli basongana bangonjo basangana basali soulèvement populaire parce que bakosala soulèvement populaire kaka pagi na pagi ekosala bati bosimbaka te ekosimbaka te chato lokola ngai bapetite sere na ngai soulèvement kaka na bato bandungu na c'est parce qu'on signe la famille seulement populaire annulé bayoka na kangai donc na bango ikusala te oh seulement populaire ikutika na kusala kate mboki eli les autres ne mboko na mo nzamba pisi biso na ndenge chanter zo betama dada to bete chanter dada shenge ne fungwa ba moyo bobi na prison ba jumi donga de libanda ba franc jongo de banda meeting zo sele ma gaza de zo betama te qui va faire seulement populaire ba ces zo les gars na RTNC ba mo salamate yebisanga siko ba ko seulement populaire pour les kamuni pour contre nani lidima lui lozo yoka contre nani ikusala mipade o seulement populaire ikutika ko sala mate wona uzabo tuzo ko sala poto o seulement populaire ko sala mate to vandi na poto to craquer to doki puisque ozoko ko songa te mena tiseke ya sandimi projet chatumba tuzo cha mbongo na bambasade to komi ko ni ngobeteli okikana ambasade na kundelupe ata utini mwashira ake asinye kaka bapeso kaka mwambongo tenalier osongi retour à Kinshasa obani bazonga retour volontaire oh tu sais que que ngunde kuzate ngunde mocha mais retour volontaire na mboka obani bazonga baya biso ba chanto ba uto songi oh bakanga biso na immigration ngabo kuna ida ki na comprendre te bakanga yo te chato na ki committee kanga boko na ki committee na komika na aéroport na ka committee na immigration na DGM na binga yo chato mba charismatique mutu bonukaka mutu aso acheka bino muna ngai passer people les serpents de Moïse, l'héritier spirituel de Vital Kamel Wakani Niking. Naïe. Mouton a dit Mouton, il comité comme il comité pour le Sugawa. Mwanda, il s'est mis sur ce qui n'a pas Kodianga. Oh, Mwanda Mutalobaga. On t'a dit ça. Mais il y a des choses peut-être à Ibakanga. Bakukanga est à Soko Sabato. Mwanda Bakukanga. Osa, dossier Moko Isarea Wate, tribunal Moko Isana plainte contre Mwanda Zati. Na beti caméra partout. Na Kina Batino Tara. Mwanda Asana dossier à Wate. À Soko Sabato. Parce que Azana a dit que revenir ça dit ce gars zongi a osani mais tu sais qu'il y a ata ozongi mutokola ngwanda bakotia kwa attaché moko boye lokola ngadi jana juba wenze yo kupona wenze na yo wenza moka di sape okokele pe wenza moka di parce que ngana sele des grands marchés na sele kangiango okandi déjà des grands marchés 5 na kati blouson pousse na beti parce que na Kinshasa na poto na 5 moi c'est 5h40 minutes na kota cannabis 5h40 tala na neige beta 5h40 pendant 10 ans na lembi na bwakisi musala mundene na yao sikodo komi 5h pousse na chako cha propriété na kata wenze yakini wenza ngo komi sikodo komi kulinga na bana musala ba toilette ti wenza 11 toilette na ba sorti tout propre à libérer. Et ça va bloquer, tu vas zonga. Puis bah il y a ça bon qui va nous va. On te pondre les actes en état de droit. Président. Et surtout il y a beaucoup ça dit faute moko. Puisque atiki libongo na ye na bandaka. Muntu azozo taxi te. Bokecho songa limbongo do na bandaka. Otika rango parking à libongo. Ba mera mbiso bakomi koya muntu akozo taxi azate. Waya mbo kimakenda na poto. Zongera musana. Musana. Tango utaki bwende, akimbwende akwina manda. Musana ibo sasa ko sala. Asa ko futika ba ma taxi ba ma suko ba ko ba pêcher ba utina ba pêche ba mamba zuko somba siko ba piro ko wala mutazo klasango apesa ba ngosho parking ba futi ezai yamona ko singa asongera bulo zongere bulo na yo ko yuka no sonite ngaya una komola ka ba wenzi esa na te surtout ka esa ko za bureau mais bureau il est quoi déjà té pour ma to poto soko sa comme si la poto to sala musani mundi musala to sala na poto ko tena maka piquer ko solaka ménage. Il y a un moment de
Il faut sauter. Il faut préciser. Non, non, majorité. Avant, bato poto, bato basaba conseiller, bato basala makusala wana te bavandi ki bazo chato bazo la vérité. Mais bato basala musala bazo ko kanda. Kama kuna siko sala nguko kanda yani. Eza vérité na biso na poto. Tango siko to utaka poto poto en Afrique, to so baka kinamba poto ko nata. Siko munika Canada kinamba sika tous les jours. Yo ka dessiner tout ça poto. Na poto na kinamba sika tous les jours te. Ani ko na 5h40 minutes. Na ko na te mbasike. Manto tikuna mundivu ko na baba. Mais tant que nous avons kina beti mon cérémonie chato basa ko la bimena sachete mais so la nenga na poto go boyanga doyo yeno libela ozonga lesu na yelibela zambe merci Seigneur na yelibela kono zambe libisangai pour 23 ans na ngai balinga na mundele golo na zongi pa na biso na zongi na kisasa boka bakoko na ngai zambe na zongi libela muni mwa kitambo na tangai muni mwa banda na tangai muni mwa kitambo muni mwa gombe na tangai muni mwa kasavubwe muni mwa kananga muni mwa katanga muni mwa ya sandoa na tangai ndumo bukavu na tangai muri mwa bandu ya mai ndombe latanga kudikide nga musikate ki muri mu ya nkamba elatanga muri mu ya Suisse bimakate nanga muri mu ya Genève bimakate nanga bima muri mu ya Munich bima muri mu ya Bale zara Bale bimakate biba kende muri mu Bale kukanga ngaite ujo kule muri mu Paris bima katiranga kedo kanga ba combattre parce que Château Rouge lata bango zinga bango batikira kana Château Rouge batana kabiso kaka siko bakotela sandu kwa fera soka tsaka suki chato mabimeli elege kisasa botani ngetu zala kisasa boyibi leko na zoli ya kalate na zoli ya misili yo soka lunga misili so yango wapi misili wachena misagoka bazimi mbika babakisi elenge yo biloko na zoli ya ndambe nanga yo vandi kuna bakotela congélateur tala cuisse de poulet et akala isuka kama dibanga bachango na maya moto babisi basali yango asezuma pese kotate be awi zakaka misili batopsika kama moto ebimi basika momo ngo basenzi babwaki elingi ya grave cholestérol izukuma yango moko na moyi tala ko eso na utaki na poto j'avais 105 kilos na combien en 88 ezoki me yango moko na bandi pour sport ko tuté oh ya solo na bandi sport mais ça c'est un programme de 20h to 20h le logo tout à la bossa la musique te bossa ka pembeni ya biloko na biloko chato makolo na biso une situation mboka to pesa situation mboka makamde ezoleka ya 100 jours ndenge mambo salami musale zo salama mais bon ça apprécié parce que to ko mona batumi o asali nini banda koti asali il a fait que 3 mois notre et puis vous na sala nini bamoya mbo basali banda donc malembe musale chez maison Schengen ezonga yebisa ko buri ngasala nini to comme une relation diplomatique na tous nos 9 voisins qui to parce que mundu ke so beta soso est-ce que vous avez na est-ce que makati ba calme koti na mboka est-ce que vous so ka asali biso tozolu ka ba conséquence tozolu ba cause ya madela congolais ndeti seki ya zolu ka ba cause pourquoi mboka comme l'état oyo c'est ça notre démarche et puis quel état mboka oyo président Zwimboka na état moko ya mabe tala ba fulu oyo tala na ruko marembe porta je parle marembe kimbuta katika kifu Bishop mwabana ukati na ah oui, continue mon mondo ba pona ba fulu. To kimuta. Akeda fulu. Fulu za sauté. Karate sosonga. Kinda bet tena ba nempo kimuta koyoka. Kimbuta kenda ba fulu. Bana kisasa, bana poto, fulu za sauté. Kimuta ke. Et puis tozo dans les karate de l'estage zolandé na mokongo. Makamokura ekende kiboyi kozala susu. Tozo na sango kimuta ke nango. Maman écoute ces zongi ba pigeon sali ba courant mambe salami na 3 jours 100 jours à lo ba 100 jours ça di kambo asali makambo na nyusu na ba voyage na kati obi ba congolais ba zarande yo asali ka ni na kongo kende déjà dit ça ba il fallait qu'il dans province c'est quoi qui est province bokomo lo ba isuso atambo l'armée azo voyager mais il faut mon peuple président ou aza proche à peuple na Fati depuis mukide ba président ibanda banda chatumba to mona no président qui na stade té alati penza nini babenga Mavarez ya équipe nationale et puis to gagner pe bo mona ke mboka ezotambola bien donc président qui à quel stade to gagner aki na viesi na banani ba joueur ba sambeli
président yebi nzambe président wa yebi nzambe siko bolingi sumi surtout prière chato bazotindele boyebi ne charismatique pour la prière tant nazo fukama tambe mboka mwizo bonga izo bonga na loma pressé ça non ya kubonga tozana pressé kubongisa mboka be tozo bongisa mboka ya grave dans 4 mois fufu izo kita fufu obuni ndenge biso bado bato la fufu to ce ka bado biso moko siko na bato bandu ba comme beta fufu ya écrit ça parce que fufu izo kita depuis Kikuite banda depuis 1959 minde ngoso ya Kikuite ekitate Kikuite pesa na minde te minde be na Kikuite minde peli ko na Kikuite minde be na Kikuite njelo wana principal wana minde peli yebisanga siko mutani wana bokozali nini surtout na Kikuite ne to sala kanda Kikuite bonga mboka ba mene na mboka be mene ya mboka nani emene kwa mongo il faut ebonga ba mboka Martin Fayulu matiti mboka na bilo kure zongi wana ko bina bien matiti Martin Fayulu azaki na voyage azonga boy hôtel ese fungama po bakanga kango po azoko futa ba taxi te d'accord parce que aye kota wana makaba ba taxi ata tango ministre ya finance et économie ya provincial asiki ya futa ba taxi te mbongo afuta azaka na ba poche yango zona sana kanda makama mbongo mais tozongisele makambo nyonso zwango kaka tozongiselo hôtel pe zongi mais non comprendre était dans orchestre on peut kaka Martin Fayulu azobina mais to mona musique to bina te quel musique abina makambo danse ayebika yebika ko yiba mbongo ko somba bandaku bani en tout cas donc tout s'est retrouvé le long à 20h tout la Sabine place tozala na 100 jours à président to banda malembe tout ça musana mais tout ça c'était déjà une mission moko to la pasteur Walesa oyo Tchatumba kende ko zo ba preuve na makambo eza ko lubama ya prophétie et tout donc bishop subo ebika so ya simbi masolo nde ezalaka azana ba preuve tout ça déjà une mission bolandango na info tsunami donc Tchatumba bolanda na info tsunami déjà lelo na soir émission ezokota oya lobeli makambo ya prophétie ya Kabunzi Walesa o asalaki pona président de la République bolanda Tchatumba parce que alobi makambo ba vérité oya kende ko kutana na bango mo ba concerné oui tu venais na source akende na source na ndenga bonzambe ba lelo solo donc on se retrouve tout à l'heure à 20h.